Mbote na bana nyonso info lingala journal papa na peuple to funga basanga biso pona côté Sabino Ndengo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki voyage aller-retour jeudi 18 septembre na Pretoria na Afrique du Sud epai wapi akutanaki na homologue na ye président sud-africain Cyril Ramaphosa. Eritima pinde mes reportages. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Cyril Matamela Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, babetaki masolo pendant plus de 2 heures. Ezalaki bongo jeudi 18 septembre 2025 na palais présidentiel ya Malamba Ndolo Fu ya Pretoria kuna na Afrique du Sud. Ezalaki bongo na déjeuner du travail de chef d'État bango basalaki déclaration mon côté et pas ya public. Ba entourage na bango pe batalisaki ke entretien oyo elekaki mingi na makambo etali ba sujet d'intérêt commun et stratégique. Mission oyo eza na cadre ya renforcement ya coopération stratégique entre ville ya Kinshasa et longo na ville ya Pretoria oyo ezali bongo capitale économique ya Afrique du Sud. Bosimba pe boyeba ke kaka na bokiti na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cortège na ye ezwaki direction ya palais présidentiel. Visite oyo ezali bongo pona ko renforcer ba coopération bilatérale entre RDC na Afrique du Sud. Le chef de l'État juste dans sima ya kosolola na président sud-africain Cyril Ramaphosa azwaki directement direction ya aéroport militaire ya Pretoria et pa wapi avion présidentiel et bandaki kozela ye pona kozonga directement na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Na primature bosimba ko premier ministre Judith Suminwa Tuluka buklaki séjour na ye na province ya Tanganyika mingi penza na territoire ya Moba. Nathalie Kaila Eritima Pinel. Premier ministre Judith Suminwa a bouclé séjour na ye na sud-est ya République démocratique du Congo na territoire ya Moba na province ya Tanganyika. Oyo ezali première fois chef ya gouvernement ayeba na konyata makolo na ye kuna na mabele ya Moba, territoire oyo ezali historique. Avant à effectuer visite d'inspection na ye, premier ministre a salaki meeting populaire à quelques mètres ya port ya Moba, liboso ya foule ya bato bayaki ibele. Basi mibali pe bilenge mokote alingaki ko rater occasion unique oyo na adresse na ye premier ministre a rendaki hommage na premier prêtre catholique congolais oyo azalaki ordonné na 1917 abbé Stéphane Kaojwe, intellectuel théologien originaire ya Moba. Pe lisusu a lancaki message ya unité na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant asenga ensemble ya population baye bana ko résister liboso ya ennemi oyo azali ko menacer stabilité. Pour ya Moba, Judith Suminwa asalaki visite d'inspection azalaki accompagné na ministre d'État, ministre ya plan pe ya coordination de l'aide au développement, ministre de l'infrastructure pe travaux publics, ministre ya emploi et travail pe directeur général ya agence congolaise de grands travaux. Boye lokola ndenge moko na Kalemi port ya Moba ezali bongo ko connaître ba inondation ya ndenge na ndenge tangu mai ya lac Tanganyika ezali komata oyo ezali ko rendre difficile exploitation ACGT azali kosala ba étude na terrain pona ko présenter document ya projet et pas ya premier ministre pona réhabilitation na yango depuis Kalemi alobi balobelaki likambo ya port oyo ayeye moko pona kotala na miso na ye pe na sima bakoza ba décision pona ko réhabiliter yango ndenge Judith Suminwa a précisaki pona kotalisa détermination ya exécutif central. Ce jour, il y a premier ministre na sud-est ya mboka ezalaki bongo parcours ya combattant avant aye bana ko joindre Moba asalaki réunion moko ya conseil provincial ya sécurité na Kalemi chef lié ya province. Boye na rencontre oyo Judith Suminwa apesaki message ya commandant suprême ba FARDC ya police nationale congolaise chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Premier ministre apesaki orientation ya ndenge na ndenge sur le plan sécuritaire pe lisusu ba encouragement oyo eko permettre na Tanganyika aye bana koloba lelo ke bazali près Tanganyika ezali bongo verrou ya Grand Katanga bazali ko apprécier attention ya gouvernement central oyo ezali ko pesa na province ko résoudre ba problème sécuritaire pe ya bongo na bongo ba élu ya province oyo pe ba kutanaki na premier ministre ba yokaki ba problème na bango nyonso pe ba base na bango a rassurer que implication ya gouvernement central et komona na mikolo ezali koya na butu chef ya gouvernement asololaki na ba différentes organisations ya société civile au cours ya repas moko oyo ezalaki partager elongo na bango tina butunde chef ya gouvernement azalaki kaka koyoka chaque groupe oyo bazalaki wana.
Na masolo mosusu bosimba ko vice-premier ministre en charge ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a entamaki visite ya 24 heures na Mwanda na province ya Congo central mingi penza na société sociale. Bolanda. Akomaki mercredi 17 septembre na Mwanda na province ya Congo central, vice-premier ministre, ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba abandaki directement visite ya 24 heures na société congolaise des industries de raffinage Sosir na Mokuse, entreprise ya économie mixte oyo l'état congolais azalaka na 50% ya part pe azali kojouer rôle moko essentiel na approvisionnement ya produits pétroliers na zone ouest. Boye na baisse ya litre ya carburant na pompe, Daniel Mukoko Samba alingi a se rassurer na bon fonctionnement ya viabilité ya outil principal ya approvisionnement na produits pétroliers awa na mboka République démocratique du Congo. Ezali ko enregistrer mikolo oyo hausse ya demande oyo eleki na 50,555 mètres cubes na plus de 85 000 mètres cubes. Vice-premier ministre et ministre de l'économie a visité quelques compartiments où ils allaient jeter na port pétrolier, na kolekaka na laboratoire ya analyse, parc ya réservoir, pe lisusu po na kosilisa na dépôt ya Sogaz. Avant abeta masolo elongo na ba membre ya direction ya Sosir. Boye vice-premier ministre ya économie nationale a apporté appui financier na Sosir pour la réhabilitation ya remorqueur ya Kinimi. Oyo ezali pe lisusu ya Castor a se félicité ki mingi na rôle oyo azali ko jouer entreprise oyo ya approvisionnement ya mboka na biso na makambo etali carburant. La visite d'aujourd'hui à Mwanda, c'était essentiellement pour que je me rende compte du travail que fait la SOCIR dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et des perspectives d'avenir. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle peut-être discret, mais un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers. Visite ya vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, ekotika la gravé na ba anal ya Sosir. Directeur ya siège d'exploitation a profité qui na occasion pour na remercier ministre pour na appui na bango pe accompagnement. Après la réforme courageuse initiée dans le secteur pétrolier, Daniel Mukoko Samba a azali ko s'employer lelo pour na lutter contre fraude et contrebande. Parti politique Union congolaise iko na mukuse a organiser journée porte ouverte na siège ya parti na bango oyo ezwami na commune ya Kasavubu mokolo samedi 20 septembre 2025. Pour ba détail na Héritier Mapideli. Rendez-vous à ne pas manquer, rendez-vous à ne pas manquer. Grande journée porte ouverte et kosalema na siège ya Union congolaise iko na mokuse mokolo ya samedi 20 septembre 2025 à partir ya 11h. Union congolaise, parti cher ya mwana mboka Daniel Mukoko Samba azali ko informer ba membre pe ba sympathisant na union so que journée porte ouverte oyo ezali prévu samedi 20 septembre 2025 à partir ya 11h na siège national ya parti oyo ezwami na croisement ya avenue Lisala pe asosa na commune ya Kasavubu. Bosimba pe boyoka na occasion wana ba adhésion ya ndenge na ndenge ekosalema ba adhésion massive ekozala bongo organisé kuna pour na ba corps scientifique, ba étudiants, ba assistants, ba chef de travaux, ba professeur, ya ba université, ba kouta bisika na bisika pour na kosala adhésion na bango na parti politique ba bengi Union congolaise. Bosimba pe boyoka ke adhésion oyo to ba adhésion nyonso ekozala bongo sous le parrainage ya camarade Clinton Bamana oyo azali directeur ya cabinet na niveau ya parti pour na président national Daniel Mukoko Samba. Boye bazali ko saluer rencontre oyo rencontre ya kafu kafu ezali ko marquer bongo renforcement ya parti politique babengi Union congolaise na ndenge ya koluka ko consolider élite scientifique na kati ya Union congolaise iko na mokuse bana nyonso ya iko bobengami kokende ebele mokolo ya samedi 20 septembre 2025 à partir ya 11h na siège ya parti na croisement ya avenue Lisala pe asosa na commune ya Kasavubu. Boye ibolamu événement ekozala bongo événement moko ya kafu kafu iko azali komata se komata. Population avant na commune ya Makala zolela mingi pona o etali tracasserie na ba policiers surtout ba jeune bazokanga bango pamba pamba oyo kanenge batali si na micro ya Igor Nti. Mais ba difficulté tozana ngo pasi eza na Makala o.
bana na biso mibali moye batambola ezati kokanga bana basana bango eloko te bavandi na daku na porte ya lupangu bazotika bakuluna bazokanga bana bato bazotambola bozobenga beclairer wana eza bana oyo deja basi basala kuluna kala bango nde bao bazokotambola bazokanga baninga me bazokanga mpe bato ya solo moto alamuki na 5 heures akende koluka na ye matembele na ye bakangi ye bana oyo bazosala mobulu bazokataka bato bazobotola bato bazokanga bango te badifficulté tokutanaka nango na makala oyo toza na yango FARDC na la police okutana na makala koboma bana ya moto bana bafanda na baporta bandaku kokanga bango c'est difficulté ya bakuluna biso basef ya balabala tomoni ke bazongi nsima mais siko tozomona difficulté entre la police na FARDC bango na bango mpe bazobetanaka masasi bango mpe soki bamoni moto ya moto mpe bazoboma bango c'est-à-dire eloko oyo ezosala biso mpasi na biso bana makala nde yango wana esengeli ete gouvernement acomprendre mpe achange méthode mais soki otali kota basoda ya tracasserie donc moyen eza te yo tata moza na ndako mwana moto azotino na coin kenosomolanga ide kenosomolanga Thompson mpona nini soki obimisa mwana na coin bakangi donc kokanga pamba bato bakende église mabe bato bakende misala mabe de wana mpenza eloko zotelema mpenza mokonzi ya mboka yango wana olanda biso malamu ke biso na makala mela tracasserie moyen eza te surtout kote kokanga donc bazotuna mpe te identité oyo eza ndenge nini ozala kuluna te donc ozokende et puis so bakangi yo pas plus de 50 000 francs congolais est-ce bozoka biso te ke kote ofadese mais action mo tozoka ezate communauté mission évangélique la réconciliation oye kambamaka epai ya apôtre Caleb Pialou babongisi 4 jours de campagne évangélisation mokolo ya jeudi 24 au dimanche 28 septembre 2025 kuna na église na bango Fabrice Lundo. Bana na Nzambe, bana nyonso bavandi na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Yoka bien, kanga occasion oyo, rendez-vous à ne pas manquer. Communauté Mission Évangélique la Réconciliation, Mère Namokuse, Oyo Ekambamaka, Epai ya Moto na Nzambe, apôtre Caleb, Bitolo, Pialou, Yamboka France, bazali organiser 4 jours ya campagne d'évangélisation. Boye pendant 4 jours ekozala opesi mbwambwa aboyi sango malamu na bokonzi na Nzambe ekote yama pe loboko na Nzambe ekose manifester pona kokangola pe kobikisa bato. Mama na likambo ezali l'amour de Jésus-Christ pour son peuple bolingo ya nkolo Yesu pona peuple na ye ezali tiré na mokanda ya Jean chapitre 3 verset 16. Boetunanga ekozala wapi kanga adresse oyo na temple de l'église la réconciliation oyo ezwami na avenue Abuya numéro 27 quartier Nkulu na commune ya Selemba référence Wenze ya Mbila tope are Mabanga. Nyonso ekoleka na ngonga ya 16h30 kino na ngonga ya 19h ekozala mokolo nini kanga date oyo jeudi 24 kino dimanche 28 septembre 2025 bate ya ndenge na ndenge bakozala pona koteya sango malamu ya bokonzi na Nzambe lokola pasteur Ezekiel ya mboka Angola, Berger Jérémie, pasteur Ekwembui Ndaki Winel pe yemoko apôtre Caleb Bitolo Pialou ya mboka France bangonde bakote ya sango malamu ya bokonzi na Nzambe pona kokangola mabota na Nzambe. Bana nyonso boya ebele bandeko boya koyoka sango malamu ya bokonzi na Nzambe elongo na basali na ye libota na Nzambe epambolami libota na Nzambe ekangolami. Occasion à ne pas manquer. Baporte si efungwami na ISTPK pona ba inscription ya année académique 2025-2026 kuta bango na avenue Boudjalo numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome Nadina Sona Francis Kanza. La année académique 2025-2026 est démarrée déjà et na likambo eteli ba inscription na institut
supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK na Mokuse, Oyo Ezwamina, avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kitambo, référence stade Vélodrome. Yoka, ba nouveau diplômé, pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te, ISTPK, et pesi bino opportunité ya koyekola. ISTPK, berceau ya savoir, ezali organiser ba filière Oyo, na licence LMD, toza na sciences infirmières, ba parcours lokola, soins généraux, sage-femme, na pédiatrie, ba kisa lisusu na licence LMD, na biologie médicale, toza na ba parcours lokola, technologie de laboratoire, na passerelle, pe master na EASI, toza na biologie médicale, pe santé communautaire, wana ezali ba filière Oyo, yo okoyekola, po okoma monganga monene. ISTPK, enseignement ya qualité, ezali ya kosamba te o, po chaque année, ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK, ba lukaka bango na ba marché d'emploi. ISTPK, afongoli ba porte pe azali kozela yo. Nani ya kotia tembe na ISTPK, bilembo ezali komonana, misala ezali koloba, qualité ya enseignement ezomonana, oyo penza berceau ya savoir. Ya boye ezala te o, to bandi boyoki, a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK, berceau ya savoir. Préfet Louis Kabango na Itoma Tondolo azali kobengisa bandeko nyonso oyo batanga 6e dos humanité kasi bazwa na bango ba diplôme d'état te centre pona ba autodidacte pa na bango de 17h à 20h cours ya anglais des affaires anglais aéronautique pe ba formation misusu Stéphane Skande Francis Kanza Lokoko pe Nadine Asona. Tango ya koyekola esili nanu te, yoka sango oyo na memeli bino, bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te, itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique. Esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible mpo na bino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te, leka na babiro ya itemat ista ozwa inscription na yo. Bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu mpo na bino centre de formation technique professionnelle pour ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Ba reporter ya mfolinga la journal ya papa babeta ki tourne na complexe scolaire mama pembe école fondation na rombungu pona kotala ndenge nini enseignement ezopesa mapina ladi lando eretima pindeni
ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, premier culte pour la année scolaire 2025-2026, et Zala qui organisé Kitoko, vendredi 5 septembre 2025, na présence ya Yemoko, initiateur honorable Nerombungu, Babanda Kinyon son complexe scolaire Mama Pemba D. Oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisenso et Paiwapi ba élèves ba enseignants ba personnel administratif bango nyonso ba assistaki na culte oyo. Objectif ezalaki kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba pe boyeba ke ndenge moko pe ezalaki nyonso elekaki vraiment kitoko culte ya kafu kafu ezalaki pe organisé nyonso kaka pona kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe nyonso ezali kotalisa ndenge initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atiaka Nzambe liboso train ya année scolaire 2025-2026 ici et démarré déjà nyonso ekoleka kitoko pamba te Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba mote ya mokolo pasteur Désiré Ngina ateyaki likambo etali honnêteté ateyaki na bato nyonso esengeli kozala honnête pamba te Nzambe asalaka na bato oyo bazali honnête. Nzambe alingaka soki mokete bato ya lokuta alobi na ba enseignant bazala honnête ba élève ndenge moko pe ba parents bafuta minerval na honnêteté po misolo wana yango nde ekosalaka école ekende liboso soki batie Nzambe liboso nyonso ekotambola malamu. Pasteur Désiré Ngina petoke kwa tele pote Nzambe akoka ko pambola plus école oyo ndenge asi apambola me apambola mutu nyonso ete alongola biso molimo ya pauvreté po molimo ya pauvreté moto atikala kaka sima molimo ya pauvreté moto azala kaka inférieur alongola apambola biso tango aza kopambola biso na honnêteté apambola mpe bana classe bazala honnête na oyo bazala kosala et pas seulement bana classe apambola mpe bapapa bazala honnête na kofutaka mbongo ya école parce que école etambolaka na mbongo école etambolaka mpona bana ebele te mais école etambolaka mpona na mbongo nyonso tozala kosala oyo ezomona œuvre oyo esalamaki na mbongo soki mbongo te ekoki kosalama te yango Nzambe apambola Papa Neron mingi encore plus makanisi oyo ya kotia école boy akoka kosomba biloko na lokola babato akoki kosala kotongi bandako na ye mpona intérêt na ye moko mais akanisi intérêt de la nation bana ebele babimi awa bakomi bato ya minene Nzambe apambola ye. likambo etali discipline travail pe réussite yango nde ezali devise na bango. Nzambe nde asimbi makambo ya complexe scolaire Mama Pemba MPD nyonso ekoleka kitoko. Naboka mami ya préfet des études mwana mboka Pascal Bissimo Bangena nde Itomat Binza Dolvo basalisaki lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique copé bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango église de 200 derniers jours pe fondation Vodacom basali bango Stéphanas Kande Nadine Asona bandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bissimo apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de Saint de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de Saint de dernier jour ba pesi Itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bango nde ba équipé Itemati Binza na salle oyo bozali komona ebenga misal numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na
Itemati Binza bakotanga na bakondition ya kitoko, accroissement ya capacité d'accueil, bana bakoti na accès à nouvelles technologies denge moko ya ba élèves à lobby. So école technique, ça pour ça il y a numérisation, ça pour ça il y a la technologie afin que biso tout ba congolais tous à interconnecté, biso tout peut tous en abako paix en ligne et tout cela. Cela sera vraiment les apena qui doivent pour nabiso nyonso ba congolais pe pour nabiso pe bana ya Itemati Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moya ko lakisa moya ko exprimer ngo zate mais ça il vraiment tout na kata motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international oui pour permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez souvent les belés, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous avez la coupe et couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez souvent les belés pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala penza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana yango ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa abeti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika. Il y a pour la formation, il y a banana biso. Banana biso, bakomi koso ba formation, il y a likolo, neti o ya bano e bazo kana poto. To komi na salle numérique. To komi na ba bâtiment sika, ba classe sika. Ya la mingi te balakisi na biso bazo kene formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana pour bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemati. Baboti oyo bayebi nano te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Oh le kaleka na Itemati Binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Kotiva pezali poto kitoko pona banana bino bazala en bonne santé même ikolo pe bakoti komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap. Tozana communiqué ya Metelsat par rapport ya Dobi en vula awana ville ya Kinshasa grand band de pe Congo central bolanda yango naboke binyoso elongo na héritier mapindeli. Metelsat azali ko informer public que date moyenne pour na début ya saison de pluie awana ville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion ya plus ou moins 8 jours. Ba date extrême pour la effectivité, il y a saison de pluie à la ville ya Kinshasa, ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025, oyo ezali koya. Pour la province ya Congo central, date moyenne ezali prévue le 18 septembre 2025, pe ezana marge moko ya dispersion ya 8 jours. Pour la province ya Grand Bandundu,
yango ezali prévu le 8 septembre kasi ezali na écart moko ya une semaine et un jour. Esengeli bosimba ke tendance pour na saison oyo ezali bongo bamvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa, na province ya Congo Central pe na province ya Grand Bandundu. Toza na communiqué nécrologique comme la lecture na yango na mongongo ya Héritier Mapinde. Famille MP bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama pe ndeko na bango Kapita Kake Véronique ye akufaki depuis mokolo ya jeudi 11 septembre 2025 na hôpital ya Saint-Pépé ya Kinkole na commune ya Nsele. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya samedi 20 septembre 2025 nde veillée mortuaire ekosalema na espace Mamolusiana oyo ezwami na commune ya Masina na route Petro Congo. Mokolo ya dimanche 21 septembre nde bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité kuna na commune ya Nsele. Na sima ya bokundami bain de consolation ekopesama toujours na espace Mamolusiana na route Petro Congo na commune ya Masina. Tika communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Kapita Kake Véronique. Les parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent. Ba famille Kembo mafongo bazana mawa ya koyebisa na baninga bayebani na bango liwa ya mwana na bango na kombo ya Merveille Bikembo oyo akufaki mokolo ya vendredi 29 août suite ya maladie ya ntango molai. Programme ya matanga ezali boye veillée mortuaire ekosalema na mokolo ya lundi 22 septembre 2025 na résidence familiale na avenue Madimba direction Asosa Birmanie. Pe mokolo ya mardi 23 septembre levé ya corps na morgue ya bondeko na ngonga ya 8h pe bokundami kosalama na cimetière ya Bingadi. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Merveille Bikembo. Communiqué oyo ezali signé pa ya Rit Nzumba. Merci na confiance pe fidélité bozala kana ngo l'info linga journal peuple pour na peuple ce qui va se pela ki na édition le lobo merci na Igor Tingo wazala ki na sima caméra supervisée pa ya Héritier Mapinde me montage kuma makepa ya Fabrice Lundo Mingala mino tokutana mkoleza liko ya au revoir.